to yasima tango akimi biso alinga tuta biso to tikele nzenga nda leki brigadier en chef abi neutraliser pine dina neutraliser brigadier en chef a elobi na yo neutraliser pine ayebisaki obeta masasi avozo na moto. OK sikoyo pine oyo neutralisaki wana eza ya liboso to ya sima bon na précisaki na sima tangu ozali kozwa position ya ko neutraliser pine wana ya sima na munduki na yo okozwa position ni puke obeta na pine wana esimba na epave te okozwa position ni la fali nazala accoucher osalaki yango bon na précipitaki mpona nini mpona nini osalaki yango na précipitation tema bande kokima nga mpe nazokende mbangu nde na visaki mabe tangu obeti première coup ezwaki mutuka wana ezwaki pine te bakimi n'est-ce pas boye obeti lisusu mpona nini bango bamikimielaki déjà mpona nini obetaki pour la deuxième fois ezalaki bacoup de sommation coup de sommation ya na yo wana. Est-ce que tu entends parler de coups de sommation? Coup de sommation basalaka yango ndenge nini? Likolo. Sikoyo yo obetaki likolo to obetaki na se? On a précisé que na pine de na visaki mabe. Mais le reste ezalaki likolo. Ah, obeti mibale likolo. Oui. Oyo ya liboso wana nde ofisaki na pine. Sikoyo ovise na pine ezwi pine te eke kozwa mutu ndenge nini po balobi mutu wana akufi na masasi boye te ministère public. Son corps est en train de gît au niveau de la morgue de l'hôpital humain. Elle est décédée sur place parce que quand ils sont arrivés à l'hôpital humain, directement ils sont allés dans la salle d'urgence et cela a été constaté que c'est depuis longtemps qu'elle était déjà décédée. C'était trop tard. Est-ce que vous avez eu l'amabilité ou les soins de demander à ces derniers, dans le médecin, de vous faire des fiscs un petit croquis ou un constat ou un rapport médical en rapport à tout ça? Madame la Présidente, nous sommes dans un cas de flagrance parce que c'est maintenant que se passe l'instruction. Si on aura besoin de ce médecin, il peut toujours venir. Merci. On va continuer avec la procédure. D'accord. Prévenir Sylvain. C'est Sylvain ton nom, hein? Oui, Sylvain. Nabeti ou pour la neutraliser pine wana. Ndenge nini kokoma na nzoto ya mutu? Mal visé, mon président. Et pourquoi tu as mal visé? Na précisé na pine. Kanaki na beta pine poto kangaba.